Kipwanza na Botoni. Radio Lisolo na yebi yango na bandai ko yoka yango. Na yoka ki yango na bandai ko kuna nini makama miziki, makama batalaku, na ndao kandengwa na ndao ba mkomoto na peti na ngana Frankfurt na obenta gato po aya ko anime na feti na po anima ka bien. Du coup, de comprendre que Radio Lisolo lisusu et comme ça makamba politique. Yango siko tozo comprendre que au juste balinga me mabiso wapi pe bazo chabiso wapi. Na landaki émission oyo Radio Lisolo asalaki vendredi. Na landaki yango koyoka kepo tangu Radio Lisolo ayambaka Zakari, ayambaki Kamere, ayambaka Francis Kalombo. To comprenez ki to juste Radio Lisolo akoti suna masolo yango ndenge nini. Po biso to rebellion na makambi ya kiatala akomi suna makamba politique. To comprenez ki te. Neti ngabo ina comprena kite mais mukolana ta na landa ba masona ewana apena mona kike aza vraiment clair mingi te mais bon le va aza clair mingi te siko mukolana tout lobby vendredi na landa ye le même Radio Lisolo alobi ke bande kona biso la bosomi na bande kona biso la Kimpwanza bango pende bazana bendele bango pende bazawana bakoti suna masolo yango siko esala kaneti moi vertige mo bo ina ngai ko na comprendre bango siko bande kola biso ba s'introduire no mama ondeni mais tellement azana moi sagesse mo bonza ba pesanga malgré naza mwasi na ngai siko na fanda pena na kanga moto na bande ko lamba na landa pena bien na landa ki Lisolo ndeko ya Radio Lisolo abande ko solola na soit disant abande ko solola na Zakari na comprendre ki kezan ndeko Lisolo te mtabande ko solola. Donc, frère, dans des amis, les amis de Weti, maman. Il y a des diaboulou, avocat, il y a des diaboulou, il y a Zakari. Si vous avez des Lisolo, vous avez à l'okota qui est l'okota. Après, à Zutikoyo, il y a na radio. Il y a un peu de la côte, il y a un peu de Lisolo qui na landi ndeko awutoro bana Kishasa. Ndeko awutoro bana Kishasa aza kutu na susi koleka biso bato ana poto. Parce que biso kutu ana poto toza na possibilité ya kozwa miliki na biso ya komela. Mais bandeko wana na Kishasa bazwa kayango te. Ndeko wana sina ndenge afandaki na ndenge ndeko ya radio bosomi abengaki ye. Soko senti Lisolo na bango omona ke ndeko azaki na mwa regret moko boye neloko esalamaki. Neloko esalamaki donc ndeko wana zaki vraiment na mwa regret moko boye. Yango na nazolo ba pourquoi sikoyo biso batotelisaki batu tolingi su topesa batu pasi. Po ndeko wana ondige bazo kozela eloko moko boye fale utapa na biso. Mais biso siko to bandi lisu ko détruire. Ozo benga place yozo bengela mutu po bosala masolo na bino oyebite azana nani. Oyebite azana kwenini. Siko tangu yo okumisaka siko nga pona nga question na ngezali na Kamere na Zakari na soki nani kombone na bo Francis Kalombo na biso ba diaspora ba nani bazo finga papa Tshisekedi parce que biso tangu tutozo koéveiller peuple à comprendre que non ndenge zaboye nini danger ya eloko papa azolingo kendo sala. Soki tolo biango oyoka na Radio Lisolo batemi babi non bafingi papa Tshisekedi. Yango na zoni ngala le bandeko ba intervenant na Radio Lisolo. Baza na mibali baza la poser. Baza kanam ko landela vraiment ba fichier na bango bien ba landela pe responsable ya Radio Lisolo atala ku ya Radio Lisolo ba landela et là bien. Ba comprendre ni ya zo linga sala. Parce que biso to finga ka papa te jamais to finga papa. Mais ba toi a finga papa na kati ya Radio Lisolo Francis Kalombo a finga papa na kati ya Radio Lisolo Kamere a finga papa na kati ya Radio Lisolo bazomona te ke bandeko ba intervenant na kati ya Radio Lisolo o bakota ke bo fingi papa bazo comprendre te ke zamu ta Radio Lisolo nda finga papa ye bango bato bazo finga ye bazo ba mabepo na ye mais il y a continuer koyamba bango pona b'intérêt na ye parce que il y a zo mbongo na ye azote kapete congolais ce qui vraiment azana moto alanda penande kwana ya mobali ndenga uti ko bakeme no bino bosa ka makati kuna
parce que bandeko na biso nde bazana baza fatigué balembi espoir na bango etikali epa na biso espoir na bango etikali epa na biso pourquoi tozolinga opesa bandeko na biso pasi soki ye aza na baintere na ye atika kodétruire peuple soki alingi apesa ata lisolo ya bandeko na biso bakozwe bongo so bakangi bango ameka kofuye bainformation apesa biso bie bareti wana bakangi bango ayebisa biso ke non ndenge eza boye bandeko bakangi bango mpo na boye ke okende obengelaka biso bazakari okende obengelaka biso histoire moko eza kutu fonde te mais elobaki nango papa toto donc tellement toraisonnaka te olingi kaka bayoka mongongono na kati ya radio mobali donc yango balobake mibali na biso bakongolais bolataka pantalon likolo na se bozala bajipon olie botelemelaki kizenga soki nani na makambo mabe azosala ale yo ozwi na yo ta na yo odétruire diaspora odétruire résistance oyo esi ebanda kala mpo na baintere na yo mais ndenge eza boye nga na oyebisa bino baanimatere nayebi te boza baanimatere na bajournaliste nakoyebisa bino soki bino bokanisaki ke bosalaki blague na nde botelemisaki biso si totelemaki donc oyo nyonso akotelemela résistance modele ezokende biso tokosapprendre na ye bato bakufi ebele bato bazokontinue kokufa mais bino boosala blague yo responsable ya radio lisolo oyebi na yo bien ke osala baaventure na yo mpona kozwa mbongo na yo ale après ozoya omona lelo oyo ye soki azoyeba niveau gravité ya aventure aosala te faut comprendre ke aventure ye azosala eleki makasi mingi omona biso ya mosu ozotante obenga toyebi pete baélection ngo soki ekozala olobi no nabenga ata na Kinshasa nameka koyebisa bato na ndako na biso ke no bovote papa baze biso me bino bozola bakutu papa ngo kaka bino moko susu bozoyamba bato ya majorité na baradio na bino est-ce que ye azocomprendre le niveau ya makambo azosala ye ayebi combien de bateau bakufi na Congo euti koloba yango ndeko soki aza na ye angolais asobela makambo mboka na bango atika ya mboka na biso parce que azoya koaffaiblir combat na biso ye ayebi combien de personnes balalaka su te ngai sikoyo nazointerpele bandeko na nga oyo balandaka radio lisolo oyo baintervenaka na radio lisolo bososolaka eza teke moto aye na sujet na ye esi azwaki mbongo na ye aye na sujet po apakola bino mafuta ale bino mpe mibali mobimba bokoti bokomi koloba n'importe quoi mais sikoyo bokosaka na peuple congolais ti wana ubie so bomoni mwaye te bomoni ke résistance ezowumela bokangi baradio na bino bofandi bokangi baradio na bino bofandi na bino botiki biso to bandoluka bainformation na ndenge na biso ke bozi baradio botie ale entre temps mboka ezokende makambo kutu ya kolobela ya mboka eza ebele mais yo moto ya radio lisolo okotelema mpo bando distraire biso estce biso oza na pota masolo nao soki oyebi politiki malamu te soki oyebi basujet te ale kamata zongisa makambo na midi kobandela wana yango eza te kobelaka kodistraire bato pamba pamba donc nasi papa nalobi mingi na suki wana mbala nsima. Oui, bonsoir monsieur. Nazali kobenga yo à partir ya Europe. Est-ce que na kokiko est-ce que Zakari okokiko za na coordonnées na s'il vous plaît? Yo s'il vous plaît, oui ni non non. Non, nazwi yango à partir ya France. Oza camarade otanga na IPEN, non? Oza camarade na biso moko ya IPEN. Un certain mutombo na ipeso koko yeba. Ye papesi nga numéro na. Ok. Oui, mais bino boni bino kuna enfin moi est-ce que kuna ezali Zakari tobankayo ko déplacer mike tofandi awa donc tozela kokokoma lemo malo. Mais est-ce que tokoki yolobi qu'est-ce qui ne va pas na Europe yo toloba ngo na Europe likambo nini lisusu? Non mais bon awakopo na Europe olinaki awa kuna koloba intervenir mpona bachaîne moko eza kuna chaîne
résistance, est-ce que vous voyez tout au plus dans Yango, monsieur, s'il vous plaît? Ma chaîne de résistance est salinée. Oui, donc, bon, on a évité dans nos vidéos, je ne sais pas, les amis de Ouéchi, on a des gens qui ont quelques chaînes déjà pour une apostalité, Radio Pendele, qui pointe, et puis, on a postulé, je crois. Et puis, justement, Radio Pendele qui pointe à Bosomi, Zachary a dit que la radio a des contacts qui est pour qui a passé l'émission à la radio. Est-ce que vous pouvez vous aller au courant? Écoutez, vous avez parce que Naï peut passer à la Kati, que Naï a contacté Zachary pour passer émission à la radio, Radio Bosomi. Ils sont allés radio à résistance.